liwa Angelica était biso na lo côté pour Angelica qui est kobota a kufi Lumba bano bazalaka ba chel o ba ndeko matatalo o mona ba danseuse misale kufa ba ye na YouTube to bendi bango bon sepela na biso te bato bande ko tambola na boulevard ba ke zongi loka ba Yvette Kalombo lelo azana biso awa akomo sala ngo ya considération ya buzo bate mais bandika batidele moi bien que Dubaï passage combien na ndenga propre liboso zaki tamboli na boulevard azongi ake Willery azongi Victoire ake Mompono image bazo sali image ya mboka na Congo kuna ka bachel na Congo mais lelo tolongoli na bachel to bendi bango bakomo sa musala oyo ministère ya culture pota la kana biso botika ki hypocrisie Angelica kufi yemoko après ça kufi nzambe mtabengi mutsoka ke obote za la vie ou la mort ça l'équité tenandeni kasiti donc ozala penza ki leader loba ayo ko ba émission loba na nga sona lobi mabe to ça penda ki to ça penza émission oui allez héritier par rapport à quoi obi allez héritier na ndeni te na liboso na balbon ndembu talika so lobi allez héritier il y a mis balé disque d'or et on tient dans un disque d'or té fabela sani dans un disque d'or ebité botika ko sa ba disque botika so ba commentaire botika ko sa biso ba botika biso ba fabricant disque d'or na mboko azwa disque d'or na album ni yebsa na album ni na album ni ebité mo lobi ye mo place avanda mo mna simu tabina na zwa tabin nzambe na na poa kutu te ye mo place ba tande mwana akumisinga nzambe ba finga na ba commentaire nzambe Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Voilà, toujours quand on a rythme et matanga, on a toujours un rythme et matanga, tout ça, on a besoin de nord, nord, et tout ça, matanga toujours passe l'amitié, maman, Angelica, madame, Oyatika Bisso, voilà. Tout ça, on a bongo lelo, j'espère que bande robot comprendre que dans bande émission, le système quand matanga nord, nord. Je dis bonjour, na abonné sur Sarato la TV, bonsoir, ça dépend Herbokota la émission Oyo par rapport à Peyo Zali, par rapport à Mboka Oyo, écoutez
ezali yo. Merci na ba abonné, ba meilleur abonné. Ma meilleure fan dans le monde, les amis, non? Abonnez à Sarato, la TV. Vous allez ébélé, Rolanda. Émission Vérité, présentée par Paul Moukendi. Moi, on a souri, Moukendi, Nyon, Soboza, Wana, pour la Landa Bisso, vraiment. Merci pour la fidélité, Nabino, pour la confiance au Bopé Sabiso. Tout ça, la Rabino, toujours, mon sala oyo. Voilà, il y a un colombo, na yoko, na bongo, na janvier, wata, mon konzi, motona tembe, autre, bétané, solo, par rapport à la liste. Bandeko lisolo liste ya contribution ya matanga ya Angelica liste bimi janvier azui liste toko tuna ye azana groupe te azui liste wapi premier point ya mibale toko solana janvier wata par rapport ya bamakambo ekolo bamaka toujours na réseaux sociaux to monaki kuna balobio zemi merveille zanango ezali zemi héritier lelo yo héritier mutalongoli merveille na Villanova kimisi na États-Unis to ko beta mama solo ebele makambo oyo kulutu na biso mutalika so lobaki ki Fabrica Saleki héritier vraiment nous sommes notre solongo et longo na janvier wata na émission yo vérité je dis encore merci na maître avec Adebo esprit libre autotome avocat de Barbas mutolo baka soki ba simbio a rola tatonge merci vie pour la confiance wa nous ala merci les sous na Chris Mbayo boutique d'habillement fashion et design merci na maman Sylvie Bayena motema ya papa Guy Bayena le conservateur de la SAP italien merci na yo mon papa merci na papa Stone Panzu motema ya maman mami Iran Panzu merci na bino so na bossa ni pété Kati Kapesa balobi molesi ya bana États-Unis olingiolia propre cuisine congolaise benga kaka Kati Kapesa okosepela ozala jamais d'ici Montréal ingénieur arts derrière la caméra na bosanité balobi le pas de la presse Mobimbala je vais Magali Kongolo Junior Diazo Diedo Diazo Sarah Bolingo Samigra Amba na bandeko nyonso o tozalaka na bango elongo janvier tozali na plateau aso signalaka na tanga janvier na plateau voilà fongola déjà plateau bandeko ba découvrir déjà janvier wata ya tembe bonjour. Ouais, bonjour à tout le monde. Janvier wata mokonzi mwana ya ba mama motona tembe toujours tembe na biso ke talaka tembe. Abanga motote toujours vérité. Polele. Na pesi ba tout bolinga janvier wata mokonzi mwana ya ba mama mbote. Kubana ye moko le sel eliniki ya wili mushed code mboka wana na vie ya kati via ba petit bili vie na biso nyonso. Talaka via na propre ya wili mushed bimi lo na lavage. Na pesi ba mboka ça na bosante bana membre ba chinois. Ba mama autorité. Moi na binoye ba papa FM baza ba ma présidente baza janvier au moins na ba mama membre asi beaucoup mama social na peso mbote na bosani susute papa king il na bien que 3 fois na poto ya kala po bana poto msula bimisika mais ya kala kaka papa king au sentir à solulaka to zalaka na place za na peso papa comité club bote na bosante ba mama Brazil beaucoup mama social na bosante ba mama na Bercy ba mama Francine Sambouisa na peso mbote ma Jeannette Lembe na peso mbote ba tutu bolinga janvier wata mokonzi ngai mama Brazil na zawana mama na Bercy ba tutu bolinga janvier vérité polele moto na tembe mokonzi abanga motote aloba oya zomona aloba oya zoyoka aloba oya moni vérité. Il faut qu'on le bat. C'est ça. Sur internet, les églises. Ah, peut-être une église. Il y a Notre-Dame. Il y a kuna Kimbangiste. Il y a armée de victoire. Il y a kuna la louange. Ah oui, ça église. Et sengi to loba. Oh moni suye. Et talingate. Ngane nazaka vérité polele. Kashu izate. Merci. Merci Nabatoutou. Merci Janvier Wata, merci vraiment Janvier Wata. Là je vois la Chine Mobimba, Togolé là toujours parce que Ngapé n'a déjà dit nombre il y a ba chinois, na ba chinoise vraiment ba mbote na bino so ba la Chine ba mbote pe na la patronne maman Sarato là, motema ya Diego Milito, merci na ingénieur bon de livre bon seki oyo matanga ya papa na bango ekobima bongo mokolo ya vendredi c'est-à-dire jeudi et vous allez bongo veiller mortuaire to vous allez wana pour partager elongo na yo courage na C4 oyo ndeko na biso ba menasaki to beta pe lisolo elongo na janvier ndeko moko atunaki na commentaire na tuna yo la Chine bazwa yo wapi. Merci
la Chine bazonga mutazonga ndi Karine Mokonzi Karine Mokonzi c'est la biso janvier wapi naka mutanzambi ndi Sarato la zoa yo ndi Karine Mokonzi azwanga c'est ça wana réponse na piso na zamona Karine vous êtes trop fort hein ya Nzambi Nzambi mutakela janvier poazana Karine Mokonzi poazana héritier wata je suis Karine je suis héritier voilà yango bomona ke janvier Mokonzi janvier wata yango wana penza bato tout bolinga janvier wata Mokonzi Jordan Fonseca super play ya Paris Mobimba janvier azali namona nardi kashimba zo benga kuna mais bon les déjà vivre ba 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 pele kotaka kuma pas monter ma mère veut ba solution maman ba zo benga ozomona ya ba mama balingaka nga yo senti pina ke mère veut ba solution motema ya kumwa papa mama wa kobota bon bina ba doctanga yina kumwa papa merci de bo adoptanga yondo mona ke nga ba bwakela nga maladie OK merci Jean kumwa papa as évangéliste munene ozu mère veut ba solution mère veut ba solution na ngani motema ya kumwa papa bango ndi mbazo yango mère veut ba solution na peso bambote na PCP maman Ambroisie beaucoup maman sociale mère nanga Jeannette Lembe mère nanga Francine Tsambwisa ba maman tout bolinganga mama Dona Bercy maman tout sœur nanga Clarisse Muyembi motema ya Gilenga Ntebe mwana bino yeyo lelo penda vérité sur vérité. Merci. Merci Javier Wata. Merci na maman tout, merci na maman Yvette Mananga, merci na maman Béa. Ah maman Yvette Mananga depuis Paris. Depuis Paris. Maman Yvette Mananga depuis Paris. Mère Béa Javier. Maman Yvette Mananga jour wana besenga maman na bengi ngati. Maman Yvette Mananga nano bengi ngati. Merci la maman bien, akobenga Javier Wata. Javier Wata na lingi penza vraiment to bandana na actualité musicale. Lelo oyo to mon idée danseuse ya makasi ya maestro Fabregas bakeko kimani. Gloire à Dieu, merci. Oh merci Seigneur. Nzamba ki kolela na ngai. Ah, le sambo na rapna na sambelaka. Nzamba yoka yango. En plus ngai nazaka ya Nzambi. Nga batu mususu nde nazalaka na kosa yote babenga nga prophète. Pour maloba nyonso na lobaka esalemaka. Combien de danseuses bakimi? Des danseuses. Nani? Merveille na Brenda. Brenda. Ah, Brenda Loé. Maman n'a pas Brenda Faoki Magaka. Félicitations. Brenda Kanda déjà t'es à Kenda à Paris. Arrêtez au Kim na poto na Paris. T'es na Paris à Kokima t'es à mobile aux États-Unis. Ami Kemele kuna par rapport à quoi? Il faut y ba. Mobile na basali 5 ans Brenda Loé. 5 ans imta idake a mona moi cité matindaka. Aluka moyen so ya ko bengisa moi c'est simité. Jusqu'au talaga moi ça za na Paris kimité. Akipe na poser soif ya mobile na ye. À mon parents bakendaki ata 5 euros, ata 10 euros, ata 5 euros. Bazuite. Batunde bakabele bango ya kokabela. Musala bakenda ko sala na Paris et futa bango te. Siko tanga yo koma sika yo mona mboka Nzambe. Mboko pe lave nanga papa kinga vandaka. Poto États-Unis. O mama mi bavandaka. Nzokomba ngumbu bango. Félicitations à Brenda. Félicitations. Merci Brenda. Au salika ke na ndenge penza toyokana na Nzambi. Merci. Merci Janvier. Nani susu? Oyebi ki. Nani susu kimi? Oyebi ki mutaza koza neza. Nani susu kimi? Na bandela Brenda. Nani susu? Ma merveille Yamado. Oh Yamado. Oyeba break no sala wana. Yo na kine bande ko simbati. Yo fa okipena na poto, fa okipena aux États-Unis. Il faut kota penza école de danse. Au monde ba meki bataka track. Siko tango yo mon États-Unis, est otikala. Okozonga. Pour yo musalo eza kobina. Msusu mona Nicki Minaj akobengo bandobina pa na ye Msu Beyoncé. Pour yo bina na bina ba maestro eza musala na ye. Na combien na ye? Mafuta ke combien? Kuna ndo sela ka nzoto. Kuna ndo sela nzoto, ndo sela ka nzoto. Na kobina na nzoto. Mwana na sali musala makasi. Ya mbetu. Ne akobina. Tes résultats en futur. Félicitations. Merci. Félicitations. Merveille Yamado. Vanda Yaya. Merci Janvier. Bosolo lika ndé na lobaki. C'est que botala d'émission nanga. Ah Papa King. Bon rejoindre pour les États-Unis. Oh voilà kotakala Brenda.
Mais Mado Merveille. Merci. Félicitations ma sœur Nanga, c'est Fabouka, c'est un frère, jeune frère Nabiso. Mais il sait que orchestre il faut ça dans calendrier d'adresse. Orchestre il faut vous en avoir content. Orchestre il faut vous avoir sollicité. Moi plus trop monde va monsieur bando qui maman moi encore mais son bah qui moi belé bon c'est que bon on a bien que calendrier d'adresse exact. Félicitations à musiciens nion surtout au baza pas Fabouka. Na ici no botika Fabouka ça zonga imoko. Wana conseil na pesa bino do sa assemblate botika ye azonga ye moko omoni orchestre conseil malamu yozo conseil na pesa bango yango c'est-à-dire omoni que bozo pesa ba mission na biso chance te to pesa bango chance c'est pas chance parce que tango zo ba boyo zo mo orchestre kimi na pota ko sala susuni ti ba orchestre chance ba orchestre chance net ba orchestre bala team wata bino pe bokinda na bato na pota ba F victime olinga toloba olinga toloba tokundo Olivier kuta oti tirki voiture mama oyebi ke soki sarato la te soki sarato soki mami na nga te mais Olivier azwaki motoka te nani oyebi te alobe olinga j'avais lobaka yesu ngule na orchestre kalati azaki bon chanteur oui héritier ndo calculer mais biso penza c'est bon biso ça bouge c'est bon biso ça bouge. J'ai fait Moutalika sur le bec qui Fabregas Aleki hérité Wata. D'après yo, impression là. Bon, impression là, on va faire Moutalika sur la salle de musique, position de tir, bande de combat. Tu vois, abeta musique à CPC, sur le bien bien Moutalika sur ta coussa. Toyokaye, na musique et simbité, na maboke et simbité. Mais il y a au vent dans le sens M sous na éviter vie soit tanga ou bien tanga te mais ko tanga ne l'axaga qui vient à tanga. Ko tanga ne l'axaga qui vient à tanga, c'est-à-dire quoi? Apparemment on a des choses différentes. Quoi M soit bunga ka raisonnement na yé. Ozomona soka vendre sa analyse na bande ko sa analyse mo ezaki très profond et bien. Oso muta vendre mo na meki makambo o Moutalika sa loba. Il y a bien. Mais à komi l'air moko déborder pour anini omoni eloko eboma biso pour anini qui trop sir na ba position a pesi déjà ba position place moko moi loba bien ya mutu ezati za fa loba kaka bien mutu bobo na mabe na malamu net vie banda na loba mabe qualité akoma privé zo ka toyebi na média journaliste na banalize na fosa la ba ni na bien na akoloba mabe fala loba kata loba ka bolamu mais fallait pas na mabi et comment ka faire rabi misabi misate faire za la ka mabi talaka bando benga comme benga musicien bova pour une analyse bo ça la bien té le commission na biso héritier de la biso mbuta na respecta ko makasi yo bito lia katomelaka pour na ser na nga Clarisse Moyembi ya Gilenga Ntebe to lia kisika moko ndeko na yo ser na yo to zalaka na yo ozomona moi na ya kalambeli ser Clarisse to lié to mérite to comme famille na sabino ne touchez pas mes oins ne touchez pas héritier ça la analyse na yo yo sala ka o batindela ko différent o bakabila ka yo ozo faire vivre bana na yo ozo faire vivre moi si na yo nanda kunozo futa zamu panzi ne héritier na ya kamabe tika ba faux débat tika ba faux analyse pour anini omoni papa chéri jibem piana ana 2 albums o batu bayebi fait d'amour na TH mais les autres no tchaye na oyo na omwa ka calendrier d'adresse à papa chéri za mulai omoni héritier wana ba Fabrice bando benge Fabrice énergie mutapese kombo ya Fabrica c'est héritier bango baza ba musicien ya héritier ko sala disque di bosso batu bayoka ngolo bateke leki leader na ils ont regardé Richard Fadi pour le baquet par rapport à il y a orchestre alors tu restes au ça débat dans la yo ninge pensa ya expérience ya orchestre Fabregas Aleki hérité tenandeni kasiti donc vous allez penser qu'il est leader le ba héritier ayo ko ma émission loba na nga so na lobi mabe tout ça penda tout ça faisait émission oui Aleki hérité par rapport à quoi obi Aleki hérité na deni te na liboso na balbon ndenge Moutalika so lobi Aleki hérité il y a mis balé disque d'or et on tient dans un disque d'or dans un disque d'or et bité botika ko saba disque botika so ba commentaire botika ko sabi so ba Fabregas disque d'or na mboko azwa disque d'or l'album ni yebsa album ni l'album ni o bité c'est une raison course dans le lobby yé mon place à vendre mon ndasi mutabina na zwa tabinzambe na na poa kututé yé mon place ba tande mwana kumisinga nzambe ba finga na ba commentaire nzambe pour ça là tu dois péper ça Fabregas disque d'or et l'autre côté
aozoneka ba trophée na biso aozoneka des meilleur album des arana ba organisation na biso lokola ya bana mboka nde MC ya problème kenzi ba ko fa ba peso moni na mega na mega Fabregas disque d'or j'espère que ba tala ba commentaire ba bache la biso wana ba bache la biso na un album mais faut pas que disque d'or ya bien na Congo auto te nyos ezaka disque d'or te ngana yebi Koffi Olomide JB Mpiana Weranson ongana yiba onio setika le komaka ya ba cop luka bango bazwa ki il faut tozwa boye boniko papa nanga toza batu JB Mpiana zaka na 2 disques na marché mais Fabregas azana 2 albums mais Fabregas ana ba album koleka JB webi zela Fali Poupa ana ba album koleka JB Ferregola ana album koleka JB mais bango mo so vane ta carrière musicale na bon ata ba leke ba de ba sepso ka ba papa Chiralek bon beto ba bi te ba vient na botika ba vient na botika obi place au koza bokom est-ce que bokom pas place mbutelika sa koza la alibike Fabregas le kirete Fabregas abi mais si bana le lobby na philosophe mona ya Fabregas ba ibato yale ya kobimisa bana moni ba te na son bien to lobela mambo musique kobimisa bana bimisi bana na musique aka mwana botika na musique eza musique oyo obeta te oyo leki bato yo moko nde leka bato soko leo na bana ngo bakomo leka yo net bina filé te ma janvier ata balobi olinga Fabregas sango te na lingi te bina filé asa musique comprendre ça la papa na mwana lelo azo aider jeunesse lelo azo mima bato na poto bazo kima bazo sa ba vie na ba kitoko bongisi ba famille ya bato félicitations bana na bazo kima ba sa ba vie na ba lotindela bande kono wala mbongo na poto lo ba bina filé oyo bando ba Fabregas lelo a commune orchestre azo futa bato koleka na ye moko patron azo mima ba orchestre zo tambola par-ci par-là ba ibaton piano lo bazo sa musique oyo kutu Fabregas azo sala mote ya ko mbeta ka musique mo ya concurrence loko héritier meme bato ngape ifona mema yango nozo mona bato bazo kima ya beta musique tika sentiment omoni ba poto zo mema bato wana na ndé mabete bato kenge penda ko mema ba ona ba poto wana eza ba bina filé orchestre za ngana liboso ba ibato orchestre na kala ya sikote sikote ande bazo kima timo po ba mona meke orchestre calendrier d'adresse exact orchestre ezana succès te orchestre ya merci Janvier Wata. Merci vraiment. Tu es mon frère. Topé Mamela Mai. Gina P14. Au monde bataille na. Au monde ba doit moni la rayo. Tikala ni États-Unis. Mais a o gobota te. Est-ce que yo penza au Seigneur? Ne baninga bazwa nsu benga. Janvier s'il vous plaît. Na bité so yaka. Bana mike balanda ka émission. Te na batu na bitu ko seni na obo na bitu ko seni. Na kanisa ngo o déroute. Na bi est au Seigneur. Bambisi za te poison ya seni mela mai to shite na musique tena mela mai te bakisa kuna na mela nini balola kuna mela nini balola mwanini balola moto balola mwanini merci na bino bandeko bolanda biso na Sarato la TV j'espère que on est ensemble avec Janvier Wata j'espère bino bozala na équipe nationale bozala na ba junior jazo bozala batebele j'espère batebele le soki ba groupe comme obotama grâce na bino topesa elengi bopesa elengi ya bato bazala lelo na bafani bato bazala bato lelo msu nde bazopesa bato ba trophée ya ba mérite nde tozomona ba kofolo minde bani biso nde lelo penda ke msu na YouTube gouvernement congolais tout wana charge ministère ya culture charge ko bengisa cette équipe nationale te ata moko na biso akoza na ba ata prime de mérite te normalement bopesa bato tout ba prime de mérite pourquoi na YouTube boko pesa te merci bopesa pe biso de to sali bato o lelo bazana ba société loka ba Sarato la azofuta bato loka ba problème kenzi masalanga o mona ke société lelo bato loka ba Ken Piana lelo bato loka ba Mike Lokamba loka ba Karine Mokonzi loka ba Cynthia Kapash loka ba Bibi Kapinga loka ba Leke Tala lelo ba société o salami lelo ba Sarah Bolingo na pesi ba bote pesa za madame uzomona lelo ba Junior Diaso uzomona ata ba primo de mérite ko sala pe biso bien et ko sala pe sengo pona biso na ndenge mabete to mona peut-être oui doza pa considération biso considération ezaka makala biso considération na biso ezaka parquet boza provocation biso considération na biso ezaka social ministère la bino ministère ya culture lelo bozo luka batu baya ko te ko sekate
lelo biso to créer emploi bano bazalaki bandumba bano bazalaka bachel o bande ko matatalo o mona ba danseuse misale kufa baye na YouTube to bendi bango bon sepela na biso te bato bande ko tambola na boulevard ba ke zongi loka ba Yvette Kalombo lelo bazana biso awa akomo sala ngo ya considération ya buzo baté mais bandi ka batidé moi bien que Dubaï passage combien nenga propre liboso zaki atamboli na boulevard azongi ake Willery azongi Victoire ake Mompono image bazo sali image ya mboka na Congo kuna ka bachel na Congo mais lelo tolongoli na bachel to bendi bango bako musala oyo ministère ya culture pota la kana biso ministère ya culture pota la kana la Chine bota la drape ya Willy Moucheni bino bosola na ba ministère ba culture bosola bolo ba pe pona biso merci bolo ba pona biso c'est biso for ministère ya communication mais dans la culture nous excusez ka biso média communication culture biso wana ba ser na biso Clarisse Moyembi yo za maman présidente lobela biso pe merci natanga fache za loka tanga kuna te le biso to longoli bakuluna pe to benga bo ba comment filmer ba la qui se faut filmer to za na bango asala so simba sous les chaises te merci bo aider biso merci Jambe la Chine aux États-Unis la Chine bolaiké vidéo n'oubliez pas de partager Karine Mokonzi félicitations Karine Mokonzi là-bas on tala lelo j'ai fait zoloba nane ko sala nga sala électricité mais le na bo simba te sous pensité na bo simba tester te mais tchela micro tchela nga caméra merci Karine Mokonzi merci la baronne voilà je viens musala j'aimerais la Jarel Minerval ils ont foutu la Chanice ils ont foutu la hôtel ils ont mis Sandra bana na ngai il faut protéger bana na tona otanga kombo inyo la tete na la kisi bango bana na nga na bota bango nga na za mununu nga na molobo nga basala ba vantir so sali ba vantir yo moko ndo okindi na bota mwasi na mobali nzamba pesa nga ba sex nyonso na ata na zu mwasi musulu ato boteli nga te nzamba pesa nga mwasi apesa nga mobali j'avais nga diedu apesa nga Saraboli apesa nga Diaso apesa nga Mon Janvier apesa nga Magali apesa nga Samiga Amba apesa nga bango nyonso merci Janvier question yo atuna ki par rapport ya ndeko na biso azali menacé o ba menacé azali menacé te mais ba menacé ki ba betier ba boto le téléphone aye te meri ko benga ye poto to trouver mais téléphone ezolekate c'est 4 na yebi bien est-ce que na époque na bino ezaki ceux qui bosali ba bagarre na mutu na media lobi na ba betio internet so bato babebi sur internet bato babebi sur cop bato babebi sur cop to mona bango ka boyi bana wana to edaki bino malgré bozaki ba chel malgré bozaki ba kuluna bongo mena ki chelizeri na bino ki chelizeri na bino j'ai fait un mino bozena bino bati o ba mise bazola na facilité mitakala esambwa lelo emsu mitaka ko mpe na ba réserve comme ça la cop mo be na média cop mo na YouTube hotel ba bi o azara déjà chel ba mo bingo ya ba téléphone comme ça lango ya propre mais bongo ya siko na ki motema mabe na bino na ba kisi na bino ya kubwakela batu maladi ya kokosela batu makambo ya kimutema mabe vague eza mabe mabe makasi boye mabe Carmel Bodia vague na bino eza mabe ba Carmel vague na bino eza mabe Carmel boye ko ambrier biso citation biso tande ko fingana mais to bundaka te boye mona Java leki ana attaquer mère na manike mais to kutana to vandi to sel to meli ken pia na to vandi to meli ba Jael Show ba Malika ba Laura Show est consciente ça y ba kutu ndenga zate le kutu ba Sarah bolingo ba ye maleki na vitesse le kona mo mona mneke mo Laura Show salone te sala nga passe na motema aza mwana oleki na makolo na nga to ndo vane to olia ne to omela siko na ba kutu ba ye susima na vraiment souci na ye taka ba Sarah ba ye sima na ye mais Sarah au senti que sans sa responsabilité, sans première dame de la presse. Première dame de la presse, aoye ba mndeki ki Sarah. Mais yazo ki moye bati. Kanika ba camarade ba Fazer. Kuvana na Gambela. Loko a Chege. Kutambola l'air nyonso to azoye bateke star, il faut protéger Tentir. Na comprenate on nous a dansé za mabele lycée. Yara jakule sa kufa.
oza kuna kote no lobaka français kitoko en plus yo po tanga na ba ina pesa ina respect pesa ina ya ba dia souris pesa ina yo mtu aleka ina ya ba lingati Lorachou pesa respect ya ina ya ba Jack Love pesa respect ya ina ya ba Tabosh na mbonda parce que yo respect ya ina ezate yo ka respect ya kibondumba ya kibosalite ya kibogambela Lorachou parce que moi posonga sur une école j'avais formé ezate pour nini okoma déjà pion ya mabe fruit ya mabe na yo zongi selo po tshela ngalo ka mabe te potambola déjà na bandoki ba Fivette Mayambe boma mwinde pou ba Grace Temo ba Carmel ba makini so ba benga kinani o pimo kuta zuaka te na vie na ngabo tango na ngofule te po ekuta yebani te na ebite ka moi so taleka bo blé mwindu corbia yekuna ngotanga ba kombo merci changer mode de vie zala yo tala muninga bali o sepelaki to lipe to sepela yo ya bien ya propre ya ba pas chaté. Merci Javier Wata tozaka elongona. Javier Wata ezala le bomoko le bomaki na bandeko bazalaki na mort babi to sala ka baranking na biso ya boyete oyo komi komema baliwa basala ka baranking biso ne to bomi Angelica yo kadena biso ne to bomi Angelica parce que on te po ba ranking ya liwa te bo biso ne to bomi te fo ba ba mamusu ba oloba ola bete polens là to ba maloba musu to oloba botika ki hypocrisie Angelica kufi ye moko appelé ça kufi nzambe mutabengi mutsoka ke obote za la vie ou la mort. OK. Omoni ba maman ba protéger biso so ko zemi yona ngalinga ba mama makasi so na vanda bengi fier na ba mo mama Francis Tsambwisa ba maman date musique na peso mbote ba masivi motivi ba mama Belgique il faut te pesa ba mama respect na pesa ba mama respect na ba mama Jakina na linga ba mama makasi ba mère na biso ba Clarisse Muyembi mama présidente ya Gilenga Ntiebi na linga ba mama parce que mon ngalo j'avais na vandi bo mama nga boya ko longola zemi akendaka pena na hôpital là sina maman Jeannette Mbouyi mama botanga na hôpital amuketa botanga na hôpital amunene lokanga lema akenda ba kilo la docteur Mbouyi zongi boy yaki aboti janvier il faut koyoka ba médecin pour batangela ngo classe Angelica Fossolo la kufi ntsami mtabengi ye mope ami yebikati mais malgré ko yeba c'était pour ça kufi les retour ba azana manque. Merci. Il y a des conditions il fallait accepter au docteur André Kopesaï. Il a fallu la camote. En plus, l'hôpital à Boutaki, il fallait pas par rapport à quoi, malgré MC hôpital na Boutaka, il fallait la nappe docteur Naye Ndenga André Kouba. Angelica Castel Boy, Live Boy, Zé monsieur comme Mounene. Ah, vraiment, et c'est la place, déjà ça a fait mais liwa Angelica était biso ne lokote pour Angelica qui le kobota akufi était bino ne lokote était biso pour mais bande biso ya écoute ya basara bolingo écoute ya ba Magali Komolo écoute ya ba Grace Temo écoute ya ba Karine Mokonzi la Baronne écoute ya basara tola écoute ya ba Bibi Kapinga écoute pour bazabasi mais biso était ya biso te c'est-à-dire ceux qui moi ça na zemi landela makambuna omoni biso na internet mutaku fite to ka baboko la ki mbasu to zela so baboko lo mbasu ou bien problème ya grave wande côté ya biso pour le moment mutaku fite ende ba beti sekata soka kufaki été ya biso pour le baki mabe momo netinga chafe na sala ba accident ba mina senga boye ki ezongi na kufi na ngate été ya ngapele lo monte pona na kufite mais bato balobi ke barando to sala ngo na ndinga motema to sala ke to ba sala ngo liboso ya bien mais ce que komi ya kimotema mabetala ni loba ko sala sakatola boto vandi penza moto loka Carmen Odia ozwi tana yo ke sakatola ayebi liwa Angelica mais il faut ça fou il faut ça zoba ok ko sala ndekuno ya mwasi o aza en vie likambo msubiso nyoso to yebike kinga na kufi bokwani po ça ka base po ba yebenga yo po o monani on est to yesabilo ke biso nde bakolo YouTube donc biso to sala makamba ba YouTube bino bozala te biso sala ba guerre musu na ba vie na bino tibo kufa bo sala ngote est-ce que yebi we ranson malgré bando ke de kuno yebi we ranson ya ba yebi ki yebi yebi Kofi Olomide
est-ce que il fallait pour pas Voilà. faire rigolo il va rendre biso équipe nationale Il fait son regard. tezonga te pardon balo les gens kuna zwa ina bien kuna oluba ozana poso oluba. Voilà, merci abonné à Sarah Tola TV, merci à Sarah Bolingo pour la présence, merci à Magali Kongolo, merci à Bandekognos et à Léopard de la presse en ligne. Vraiment, merci à Binognos et à Bao Landa Biso. Bandeko, tu as un moment où tu as dit Zela. Maintenant, tu as dit Bino, il y a une liste. J'envoie à ta soeur que la Biso bien, Simbaka téléphone. Question à Liboso. J'envoie à groupe T, aux listes ndengene. Bon, j'avais wata mokonzi mwana ba mama na epsa batu ke. Nazara toujours aimé. Batu balinganga makasi. Omona ba groupe wana bozana. Nana ba massa, nana ba petit, nana ba fan, nana ba sœur, nana ba ndeko balinganga makasi. Sona bando tanga ba kombo abatu ndo comprendre. Neti sœur nanga bibi kat na tosola. Kitoka linganga. Sinte kapashi. Kolobate business kutu kolobate. Leke chupé tosola très bien. Malgré les années PD, mais tout solo là, quand ça cop naé. Tu confirmes le Osokanga déjà. Sarato là tout solo là. Mutunayo. Jemima tout solo là. Et on a battu soupe tout solo là té. Nana bimise le liste ndeto ni. Nazana batu wana ya kosakana tenga eloko iko échappé te soli kambo pam pam pam. O kutu bomo na liste. Nazana ba audio. C'est la plaisir si tu tombes dans mon comment c'est premier soin deuxième il y a ba audio pe ko ya to omoni so to kundi Angelica na websa batu omoni ka groupe oyo et créer mama na polémique na ebiso ba voice e bima ka ba sana ba analyse yo alobaki boya so baki bo ngana ye analyse apo na ebisa batu tozo calculer mbongo très bien c'est na business yom tozo simba mbongo keba oluka mbongo na o kolinga te bakanga o moyibi bines kolinga te bakanga o moyibi oyebi jour nsungai esalanga pasi na kofinga ser na ngabongo te me kandele kaki natali ser na basaba emiso baloba bakari ba analyse mo sepelanga te talaka na finga ser na bines na bi o makoloka soso mboka parce que je ne compte pas ça j'avais fini ma colocation sur son boca pour point moi mon place na vanda qui et ça le c'est na matulia tout vanda na bon marché après ça na ba conseil il y a grave na ka passer vraiment c'est alimbi ça jeune vie te alimbi sanga déjà toka tanya mabeda benginga pona ndaka ser nanga ndeko nanga petite sœur ya ba quartier ya na Vasco de Gama na pese mboto na pena to kola samba on batanya baloka bandeko nanga so to na ko tatanya na lingana alingate aboya bate ko to ngano janvier c'est que mtabimisa le liste tanya te tana bisate base belé ngana suka par rapport ya tango oyo bandeko no wana ndeko na ngai mona yolo to vandi boye ndeza pona kiso ko batanya na yolo to solo na te en part wana déjà na créer un monde nanga OK nazana ba dia soti nazana ba Magali Kongolo nazana ba Sarah Bolingo nazana ba Fenek nazana ba Jemima nazana ba Samiga Amba nasolana ba tobe nasona ser nanga bibi kapinga linganga makasa binganga soli kabote yanga ba ser nanga kapashi opte yanga liste on a vu yango par rapport ke bato balinganga batina te janvier mutu ba vérité panzanteke jana ici bato ba tout so ba kokolo baté ba obanga et tant que janvier là ça n'oke naza moto na tembe nazo elende bino soki sarato lo kokolo baté ngana koloba soki grâce te mo koloba te ngana koloba soki leke chokolo baté ngana koloba ser na business zama yeli o to moni za liste ya ba vérité ozo biso na fingi mutu te o mona ke vérité nanga e blessure yé naliaka na mbongo ya mutu te c'est ça naliaka na mposhi ya mutu te soki oliaki pana ye abuka sani bukango panzango tilango to explosif ou bien tilanga ta poison mkono ya kolia atilo ta bombe tilanga ta bombe o amona na benga ke kabela ngai pesa ngai nasinga ka ba Jordan Fonseca un super player Europe nasinga ka ba Yaouli Mouchine nasinga ka ba Mam Brasil Bokumba nasinga ka ba mère na ba Francis Sambwisa nasinga ka ba mama na nga Jeannette Lembi nasinga ka ba ma Jackie Mwasa Mundele ba mama mine États-Unis batonga na sengaka o balinganga o ba soutenanga financement moralement loka ba mère ve ba solution motema ya kumwa papa batonga na sengaka chroniquer o alobananga senga o java komelanga kabelanga o chroniquer te soko yo sana ngande mission pour na tchara pe na tchara moi tarif na mo te paiement fona mila moi bofort
il faut pesa nga poza cop nanga Ok. na singa ka ye moko Sarah Bolinga so na zampira ba Sarah ya nini tindila ata moi Tigo Cash wana ata ça la robe. Merci. et dinga pona ba transport nanga même ata Sarah to la ndinga zana na singa nanga ite ata kuma na ye mutama jabu akuma na bambongo na ye na singa nanga yete mais to sulaka bien ozomona o eza juste na ba vérité to moni liste ya ba chroniqueuse c'est ma business yom to zo mbongo nyonso bongo liste ya ba mécène Inza. tu siko to mona te oya ba ya Louis Mouchene liste na bango to mona te liste ba maman Brasi Bokomba ya ba mère fait ba solution to mona te liste ya bato pe batala kabisu pour ezali ba mécène net na timite ke ya Louis Mouchene na ko chata ocha wala ke cha benga binesa obenge tanya mabeda obenga yi batutu bazana se basolana ye pour chroniquer quoi solana ya Louis Mouchene te azati biso se to solana ye bo benga na ba musicien o pe ba bokobenga babina file bokobenga ba héritier Contribuer. bokobenga ba musicien liste wana to mona te Ebenezer to wana posa pe to mona liste wana pour muto ko sala o balambaki o balaki te to lere sika mon côté to melaka pe sika mon côté bongo wana eza juste soki to zui nde bato bazotia bokosala lokwa abui soki bokosomba libulu toyebi te soki bokosomba cercueil toyebi te soki bokolue bis toyebi te oyo ekotikala tozwi famille ya mwasi soki famille ya Angelica tosali nini topesi nzambe tangani na kati suki Angelica ngam na longoli lox nanga suki nanga babenga Angelica Pona nini babenga Angelica? na kati onka na matanga Angelica papa king mwana C'est le souci ya Angelica. wana za ser nanga malgré tanga kufi to siko sola te to luba na te mais donc pratique suki papa king à 50 janvier bien parfumé bien habillé katana suki atale ba chinois babi eza matanga bino kata suki ona benga suki nanga Angelica to ya sonance uzomo yango nazo yebisa bango boyela biso liste ya ba mécène ya ba musicien oyo bazotia ba contribution oyo ezowuta Occident Orient Asie France Belgique Lubumbashi Kinshasa Angleterre Canada Afrique du Sud États-Unis Brazza boyela pe biso liste wana po boyobomba ngo papa quoi c'est un Binez kozwa ba responsabilité buzoba te wara moyibi te très bien keba ba ya bengo moyibi keba ba ko ya osambusa kombo na o ozana ba famille ozana ba ndeko ozana mobali o respectera yo ser nanga kokota na ba bente kokota na sentiment ya buzoba te tambo sa ba réunion na bino chaque fois ozala te mais azali ba information A ti na Z pour na oyate pour na léser batu na oyate pour elili na ngai ezalaka wana pour nga so na yesu na lobika moko na bike bombarder. OK, j'avais. to ça bato internet c'est église te To la liste. baya nanu na liste wana oyo na otanga oyo eza liste ya ba chroniqueuse oyo nyonso aza na kati ya bato to boire wana na yebi limité na bana na oyo biso moko ba YouTuber. OK. Wata na otanga oya leki bino nyonso to bino nyonso boyo baga merci pour toza na YouTube wa eza exemple à suivre eza ke ngate biso tout oyeba ke mutaleki biso eza nzambe eza carré mokonzi la baron ngana kanisi ekutwa pour toi na bata bambongo baza wana to kanisi ka ke bakotia pe kaka koleka Karim mais petit siko bachete mais ça n'a pas de concurrence te mais tant on va respecter ba parole balobaki parce que balobaki 20 40 tu babaki de 20 au 40 au 40 babi au 20 au delà. OK. Ozomona Karina teka 20 abasinika 0 moko na suka omeda teki bacheki 20 wana azuka 2 wana na 0 wana bacheki abasika 0 moko tokobeta lisolo ya Karina. Continue na what is that problem te nazo zelone na liste wana non tengela bino liste. OK. Ba sente kapashi baza ba grâce temo baza ba ser na so baza ba lekechu ba jazz baza be ba ke Karini azomene
Numéro 1 azaka numéro 1. Toyebi déjà janvier. Mon la kisi. Bakosa conscience aba. Ça va mutala kisa nzela tondimi. Nzamba aka Tandimi bandimi tangela biso. Yesu aka Yesu. Leader aka leader. Darini mokonzi. Wapi. Il faut que le baka. Soko za mwasi. Le ba présente. Soko za mobile présent. So même soko le baté, tchata G. Soko so za PD. Tchata G. Soko so za PD. Soko za PD. On a fait de tout dans les questions d'amour. Si qu'on a côté, si qu'on a liste. OK. On va au monde a gagné, il y a pas de problème. Tu as gagné, tu as dit que selon Ezuli à moto. Moto a mon akazua ke bela cha peka plus. Moto a leader et mon na kaka. Et on tout temps alors. Ba tu peux avoir polémique pe bazali. Tu comprends le problème que na rochambong est différent. Oche na yo, ils a mama pour. Ah ils a mama selon ndengo mizuilaka. Muso ozwaka no mukabate. Le tout monde ba ba sarato lo asala na majabu. Bazolia bambongo. C'est normal, tu as appelé bandolia bambongo, en gros, ça rate la soirée à Kabou à Kabati. Quand tu es sur le liata. C'est juste comme moi, ma dieu, tu es comme moi, Saratola. Na Sara, Bakabilanga. Oh! Hier, mon bengalon. Gombe na Gombe. Gombe na Gombe. Ok. Oh, Madjabou. Merci à notre sponsor, Madjabou Gospel. Merci, Balobi, Nakata Madjabou Gospel, Madjabou Gift, les alliés, c'est-à-dire Madjabou Lisungi Aide. Madjabou Lisungi ngayo na Zaza. Boso milanga tabi. Toko sunga babito bimisaki bato na hôpital Masina Kimbateke. Madjabou Lisungi. J'espère que otambola Kongo mobimba. Boso milanga nde biye Madjabou Lisungi. Madjabou Gift et mbelo billet. Badinganga. Merci. Ils arrivent à Tanzambe, c'est bon ba Tanzambe. Il y a papa Roy Bondo, papa Roy Bondo, na maman Mariam. Na yo ki pena solitaire. Couple Madjabou. Couple Madjabou. O ba mbongo ba grâce te ba sombela ba voiture kutu ba lia ofele ba sala promotion te. Nga siko na seli pena papa Rose, Roy, papa Roy Bondo. Na maman Mariam. Ngabi. Saratola comme ça message na. Voyez ça va nous engager. Biso no ba engager biso te. Tant les gens dans mon nom. Ah Madjabou, batu bazo nga ba bundiso trop. Nozo aider population, ozo aider batu. Eloko ekokufa te. Vraiment. Nandinga mabete, ba biloko facha zo luka yango batu bazo aider population, bazo aider batu bazo créer ba emploi. Ezana ba jeune belé. Bazali makoyeba mota mona bakar. Atako bakar te ezana ba jeune belé, ba luka misala bazo te basisa ba classe Madjabou lelo a créer emploi. Eloko to luka nde na Congo yango. Ezala mbongo akisi ezani créer emploi. O batu bazoya, bazo sala bakenda balesa ba famille. Ezosunga. C'est ça. C'est comme ça. Félicitations à Madjabou. Mais na otanga no lycée. Madjabou ko yatila so cotisation te. Na matanga. Bakaka. Bon pas de problème hein. Ngana avant cha cotisation matanga, ngamo no janvier. Yo mo la ta chana yo mo bien nan. Merci Jean-Marc. La lycée oyo. On otanga komone soko zawana. Talaka pena Sarato la TV bota la bino nyo surtout batu boza c'est-à-dire bino batu boza boza mama matanga bota la lelo Sarato la boza Sarato la boza ba j'aime boza ba commentaire sur na post bola ike mise ça bongo to la ike grâce témoin $100 ya bala félicitations malgré ça divorcé na âge à muke le bal sali 6 mois MC fallait ça à moi 3 ans 4 ans 5 ans Mutabouma pe di bala na Angelica mais pe asonam to longola ache combien $100 grâce tem félicitations na la baba Renate il faut artiste et comédienne $40 félicitations artiste et comédienne comment il peut pas la biso merci à toi et darabino yo la ti exemplaire ba vie de loin baladi esobe ba vina so ba sai ba tumba irsi péchanga boyede bisoté mais exemple à suivre il y a Thierry Bisso. OK. Fanny Katalea $20. Mon maman yanga ndeko. Demer o mkusia asala banalise trop asala pe ba direct petit terre wana propre to sola les bien wana on a référence au PS bon Demer yanga $40 félicitations Demer. Mama Congo $107. Félicitations Mama Congo. Ce qui n'a qu'aussi, bino so ba monta bochaki. Boya bo sala ba commenter. Ngana otanga o ezake liste oyo. Business. O business avec
Janvier liste ça yo monte au vendre créer liste. Na koyeba oza chaîne à Sarat. Bande ko botela la biso ba kombo. Aïcha Okoko, madame. Wana penda mwana. Côté ba papa omba, bébé wana. Ba école na bon. Ba tété là. Ba tété là. Comme Kumbe le pongo jesse. Ayebitana, yemo da ayebitana le pongo jesse. C'est un Aïcha Okoko, on a payé son mot de place ça. $150. Félicitations. Karine Mokonzi, la baronne, la patronne, Yezu, numéro 1, leader, Vierge Marie, Nzambe, ya YouTube, Malembe, les seuls et l'unique, Moutou Alaxaranzela, Batutu Bazalakasima, Naye. $200. Félicitations, la baronne. Ah, Tobombi. $200. Tobombi. Togo débattre aussi. Continuez. Obi ke kombo elandaka. Kombo landaka ko? $200. Tobombi $200 ya Karine Mokonzi. Te bobo mwa nini? Tobombi ya baninga msu obemite ya Karine. Toko ça la débat na sima. Bibi Kapinga. Madame. Yekuta komane journaliste et politique. Politicien. Ada politicienne. Sœur nanga. Tolia, Tomela. En plus ça madame hein. Ye penza muta pesanga sentiment na tala pena que YouTube eza na mbongo pe. Bibi Kapinga. Bien organisé. Félicitations. Namona ka le pang na ye. Ba chronique. Je vais tanga kaka ba. Je n'entends. Namona le pangu na ye. Yango zo tanga. Après ça somba te na so ba commentaire. Namona ala le pangu na kasavu busir aso sa somba na coin. En plus bazo tonga. Ah Bibi Kapinga. Bien organisé. Okay. Madame, Tambola Belgique, Espagne, Belgique, par-ci, par-là, responsable. En plus, tu as pesanga penda goût au penda na table na gebi responsable, avec gérance, en plus c'est intellectuel. Merci. Bibi Kapinga, $150. Merci. Félicitations Bibi Kapinga. Na comment que ça? Na Bibi Kapinga. Bibi Kapinga, $150. Jazz Kavulu. Ana poto. Homosexuel. Na personne mot de place aux ça. Homosexuel. Et le but janvier. Continue. Il y a un EPD. A tenu $30 na e. OK, félicitations. Na France, félicitations. Félicitations. Jazz Kavulu. Na hôtel va PD musu sima. So bozara combien? Le propos s'engage que janvier, pas moi. Aouna Yambishi. Yé par rapport à nous tenir à taille na pembe sœur nangana. Merci $50. Gros bisous. Félicitations Aouna. Nicolas Mokonzi. Wana mona Karine Mokonzi. Réalisateur il y a Nicolas Mokonzi, caméraman na biso na Karine Mokonzi. Bana ya Karine Mokonzi loka grâce te pe mwana ya Karine Nicolas. Kenda. Ne apeka loka grâce te mwana ya Karine. Bana Karine ba obete $50. En plus les américains. Nene Botaï, $20. Monto de moi. Tendresse, Ouazalaga, Mutamabuki, Tobindaya, $20. Brazil foutu à Tendresse. J'avais compté caca, pardon, n'a pas de problème. Shadrach, $20. Non, on a eu combat jazz au terre. Bien sûr. Continuez. Ah, jazz au thé. Toi, on a eu combat jazz au terre. Si là, non. Shadrach, $20. Preston, $20. Néné à Kelo, $30. Ah, Néné. Ah, Néné a coach à 36. Néné, on t'a 87 matin. Il t'a 87. Ah, Néné a été. Néné a boni beaucoup. Il y a $87 000. T'es bon, on est mouki Néné. T'es pour la Néné a mouki. T'es là $87 000. C'est quoi après la rencontre? T'es Néné Oiba. Oiba. $87 000 sur $85 000. $30. T'es Néné a boni beaucoup. T'es bon côté. Kapachi Cynthia. Merci Cynthia Kapachi. Cynthia Kapachi. Atikani polémique, asala mamna badili. C'est la nef. Aboya buzoba, bofingela mwana, bofingela boy, akomosa museni dans le silence, ma sœur. $100. $100. Binez. Wana sœur nanga Binez. Muto si bombi mbongo. Bombi mbongo. Mukali nyingu batela kena munoko te. Mère. Kota ba ya ba messel non lobité.
olakisi biso kaka oyo Alexis sur la liste de chroniqueurs. toza mpe na posa tomona bamesere mare atie 30 $. alakisi bato amoyibi te ayibi ya bato te eza mbongo alakisi bato selon mbongo ya tie eza bambongo ya bato ezake bien enregistré so azali moyibi bakokosaki ngai napesaki te me anga bakisa na continue te alakisi bato keye mo atie 30 $ na ye c'est tout merci ser na benias Félicitations. lekechu Leke. moto akenda poto defo village panda en plus péda propre Janvier. en plus Janvier. atambola na voiture à bien Moninga mobile ozobenge PD comment? afutaka bato village panda komba chaîne eza nini liziba tv leke tv wana sikoyo ya banini ya bacomédien boss ya bacomédien atiaka bambongo ne producteur jeune atie 25 $. Nakoki na ye. bona lobi mabinabika atie 25 $. Kasi. nabisika batitre na ye OK. Amaseka so tanga montamo fotanga pena titre moto. tania mabedi tania yango yo bakanisa bino kana leki chibubo cha nzela moko mwana yelo ya solo mwasi kitoko fia zwaka bandondo futi la place wana ozalaka na lingwa la ti lelo baninga bachange bandako yo change te se kofuta bien seke bayer no alingaka yo mpo olingaka ye ayebi ke te tania mabedo futa ndako kitoko bandako ari nazala awa avoyage ka ndako wana wafi ozwaka mwasi apembe leki ya masa na nga digame ya baorli Montant de dose. $30. OK, félicitations. Saratola La patronne. la patrona Kolo madame majabu bato bazolia mbunga majabu Il veut vous marquer beaucoup. majabu Avec moi la majabu. gombe na gombe madame abajipe namona 3 voitures voilà que ça namona 4 po ya linga azali kulutelaka madame majabu Siko soki je mususu pe abimana mususu oyeba. te saka linga aza munene saka lingi minene Ya mitu gebele bon. marque XP Mais c'est toi les kato tika okumisa bilo bato. madame majabu lelo penda pesa moi exemple à suivre nde Karine apesa faut à place à bien kitoko boye puis c'est bon atie $40. Félicitations à Saratola. Félicitations. $40 na yo. Jemima Ibele. Moi na Karine Mokonzi la baronne aveugle na biso. Ya le roi Fidèle à la ta almanette. Avec de la bino. On apprend ma misu. À la ta manette hein. Ibele ngite et le bi janvier. $50. Au laxi bino ki ozara na ba china ba na membre. C'est $1. Félicitations. Ah, la kisi penza. Janvier qui t'a bangote Hollande ke na suka. Na peso mbote. Noko Balen $50. Mama Congo 107. Botalatala $25. Malika Mania Olaxi Bendo Bala Mania responsable Olaxi Bendo ke oui okoma lona ndaka libala omoni sens na opende kuma omi pesa basero bat bankadra yo ser Clarisse Moyembi maman présence ba encadre kitoko $50. Malika comme $50. OK. Félicitations Mania. Gas Ndumi $20. Fivette Mayamba Fivette te Appelle combien? Fivette tu vas n'importe c'est combien? Yo qui n'ont pas francs 40 000 francs. Félicitations Fifette Mayamba honoré mbongo mboka na ye. Asai honoré mbongo mboka na Maroc kuna bat ba honoraki yango. Tokinde kuna tolongwa yedi. Toloba makambu les getu na bana ba sa organisation ba ya 20 ya dollars ni. Mais plus $20, 40 000 et $20. So bito ke sumba dollars, il faut ba sa loka 5 000 francs. So to bika ndenge za bongo 40 000 so to sumba dollars, ça loka $18. Fifette boni bon, c'est bon, pas de problème, félicitations yoko. Aussi na malade hein. Aussi na malade tara bambasu. Mais la bonne guérison. Lebika $20. Afilora mon Karine Mokonzi la baronne yara na poto ati $50. Félicitations Afilora. Moura zila ba pele ba bundi ya wa zila na tshedi na tshika na téléphone. C'est Sili kota Moura. Pele liboso jazz ati 30. Yami Balé
Les Ketu a combien 25. Moura 30. Et bitumba va PD. Mais est-ce que vous avez dit que poli 4 les Ketu? Vous avez dit poto les Ketu. PD à poto c'est 30. PD à Kinshasa c'est 30. Yo PD au ya balé retour ya poto Kinshasa 25. PD mais Ketu fungola mabo. Les propos s'engagent. Janvier. Ok, merci. J'avais Wata. Toka bonangana yo na question bande rebelle ba mitungisi mbongo contribution ya Karine Mokonzi créé ba polémique et créé ba il fait créer ba polémique à part balobi na o nyonso ma Angelica Sala na la Chine ninga zala na Karine Mokonzi eza façon Karine ko contribuer na matanga Angelica te faut contribuer plus que bato bamoni 200 muki wana bamso balobi ezala nazolo ba deux façons bato wana bato ne bien bato ezala ba balobi 200 muki ezala ba balobi 200 ya licho à vous bon omoni lelo naebe kaka Cynthia Kapa acheté $100, Bibi Kapinga 150, Aïcha Okoko 150, Jazz Kapoul 40, Filora 50, Saratola 40. Pourquoi quand on a combo na tangeli bangwana ba selon ba polémique pour na mi ezaka Karine Mokonzi pour vous comprendre sens ya ki Mokonzi ki leadership ya Karine Mokonzi mais Karine azala sens ni na ibso Karine Tayan Angelica. En plus, elle a activé votre patché pour le colon à bango. Ce qui peut attaquer Nassé, benga bomo na kake ba polémique. Engolo bate que Karine, il faut qu'à kunda Angelica. Te achi. So pas attaquer plus abi que te bona kunda Angelica. Bonga bomo na ke. Aolaxa nini pour déjà batu na ba groupe oyo mususu alobaki. Eh mbonga Angelica obolia bocha bambongo wana bola sa kuvila ça ozadana ba voice wana ngapi na yoka kiango déjà on a déjà place to kindi ana mutu OK pourquoi balobeli c'est là non pourquoi balobeli mbonga Sarato la te pourquoi balobeli mbonga leke tu t'es pas biso pe to liambo pourquoi beaucoup ba te janté pe liambo ngasheli kupone ni OTPT ou mate ba diaze pe achete mais diaze pas le mbonga ngasheli kate mais ce kupone balobeli ka ba Sarah Bolingo ko ya on dira tete Magali Sarah so abacha omoni bato batambola na bajuki omoni bato babala omoni bato babanda kuna biso ba filma l'air nyonso emsu benga balela ngamona ebise Sarah na bi kochate kochate pas Sarah so achaki yo chete point Karine sachilenga mbonga Karine c'est ça to bitolongo la mbongo na yo tolongoli mbongo jazz tolongoli mbongo Sarah tolongoli mbongo ya Sarah te Sarah zana Karine te OK Sarah zana te mingi te omoni mingi Karine da zana voilà ateli jazz ateli kanga nga kaka c'est yo bon ateli combien pona leka tu vous c'est pas ateli $26 $26 olekile kituka na $1 c'est Karine ateli nga pona leka ateli na ekaka $174 aleki ka batinyos. Voilà, merci Janvier Wata, merci Nabino pe bande kobola na biso to komi na suka programme ya matanga ceux que vous avez déjà nango mais yo pe ba contribution zo pas na yo pe cité hein ozo lo bakana ya ba mira on ba contribution ba message na yo pe pe cité on ba contribution o ba tindelanga iza ba contribution ba bike Janvier mwana ya la chi batu ba kolanda yo wana ezate ke OK ko pesa so ko pesa Italie so pesa te izaka ke okende posa star yo zo kwa Karine ya Kinshasa pour te dire que batu ba kolanda yo ba shege ba journaliste mususu je vous dire sur transport pesa so ko pesa posa calme mutu ebita yo te yo ndo mona ba mama Brazil ba mama mi nous avons ma Francine Tambouissa, nous avons ma Jeannette, nous avons ma Belgique, ma Sylvie TV, ma Jackie, ma Yaouli Moucheni, nous avons Jordan Fonseca, s'il te plaît, maître Mika Mongo, Barno de Kung Fu, maître Seda Lamba, au monde avec oui, Dadi Bigis, c'est dit que Panda Garçon Play, nous avons
baopesa nga mpo babike Janvier Wata. C'est une type de baninga. Baope bapesa baninga na parce que nazolandela bango mpo nini naolingaki makambo ekende na droiture na bo bayokanga ser. Mais apparemment Janvier on dirait dans mon ondé après matanga Angelica tout le monde batapoda batina biso ba capture banini ya ba western. Bakotina na biso ke ekokita ezongi soki olie mbongo ya Angelica bo préparer. Wa kolia ata 1 euro. Boyo kaka chef ba o ba koloba te mitel bo ponga et baby na ko signer na lobaka pour debo zawana na liste na ko banda ati na z muto abangisa nga pazate. Merci Janvier Wata. Olingisa nga pazate na respecter o aza mukolo na respecter o nga pe na za mukolo na zo respecter les gars qui ont vécu ba o ba lekinga na titre à part ça c'est tout. O pina ke biso to kuta na YouTube loka ba bibi kapinga ba siti Kapashi ba Karine Mokonzi on a badani susu ba Charles Kavulo ba Botala Tala Julien Botala Tala on est là trop. Merci. Ba Gel Show J'avais terminé na suka après ça biso programme matanga bon programme matanga ezak vendredi to kozala wana eza penda ke oui to kovanda na pokwa babenga ngo nini veille mortuel to kovanda wana nde nazoka babitola ta pembe pembe wana mutalo ba onele ke tu mto pesa ba programme pembe pembe ube business ube tanya mabe te botika pe commander bato boso siko j'ai mis c'est na butu to la ta pembe pembe boso siko kalongo wana pembe pembe te boso mais ebi yo tangi liste ko mba mutu moko bimite ya te na chite bate bena ba chite gel ba chite yet na ozela ko na beka kende ba passage ti siko na chite ba passage na Dubai mais ti siko na chite j'avais 6 à l'émission pardon Alique veille mortuelle les vendredi samedi toke kunda papa king mama mi bana membre papa femi batutu bolingaka Janvier Wata bana membre ba chinois oza matanga na biso non c'est pile qui masanga mais ça va tout là il faut tout cela non bien colère payer au moté voilà message à Janvier na biki majabu c'est bon merci yo zo ko faka la majabu numéro de téléphone pour ceux qui 43 89 50 53 549 soko bengo zingo to bengita Paulin pour pesa bino numéro nanga ozwanga merci Isabelle. Merci Janvier Wata, merci vraiment pour notre invitation à Bisso. Merci l'ingénieur Axe Wata qui a la caméra pour nous accompagner Bisso. Merci na bandero sur la Bisso, merci maman Yvette Mananga, merci na la patronne maman Saratola, merci na maman Sylvie Baye na le conseiller motema ya papa Guy Baye na le conseiller de la SAP italien. Merci papa. Merci na bino bandero bolinga Bisso tozole là ensemble. Vraiment, c'est le moment pour la service bolingo. Tole la Angelica et le monde bino merci na groupe Nanga Mobimba, les amis de Paulin Mukendi, merci na Union Sacrée. Vraiment, merci à Union Sacrée Mobimba. Là, je vais découvrir Héritier Wata, Elvis Bonandeke, merci pour la Diogo Manassi, merci na Binonion Somandek Bolanda Kibiso. Bon, tika la malamu, bon zalawana toujours na Sarato la TV, bon s'abonner, bon partager, bon liker vidéo, vous allez vraiment quitter au bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.